ngana yoko bima kutu na lobango na retard mais bato bele ba yebinga kala bato bele ba yebinga kala ba série na bimi na télévision et pas ya fait mettre pas imangwa na nouvelle wenge mais ezate que na banda théâtre na banda na mukubi théâtre na Saint-Adrien na ngaba avant mais na yoko bima na théâtre na télévision mais na yika toujours petit donc ça dit théâtre ezapena ami d'enfance donc ça dit ami o to kolinaye mutu parle c'est que ça batou faut ya lo baba incenditaire donc ça dit ba famille ba nini tout ça biso regretter nango problème wana nde ba lo baka poto za cimetière ba artiste en tout cas nga na mona ngo les afos alobika ke na osala na musala nyonso tu sobe asala la biso po na Congo na sali vidéo mo ba te kango mutu na mutu akota ta $1 eza combien na franc congolais 2000 francs. Congolais nyonso tout. Babi ba reconnaître ka esobe na nyonso tout asali. $1 na Congolais nyonso tout. Toza na combien de millions d'habitants? Na komi millionnaire mbala moko. Yeba déjà que na 2000 francs ka babi ka ke pona et puis 2000 francs ba kabelinga te. Ba sommi par exemple ka image na nga vidéo na nga. Donc c'est un symbole bazui yeba sikoyo ke gouvernement na biso bako récupérer mbongo na ye pe kotisi mbongo na ministère nga pe na tika na mbongo ebele toli mbongo na eloko ye ateki te même na ba Nigérian wana na bamboka o sentir artiste asali nanu donc ça dit vidéo moko film moko abimi pe atika li pe star Ismaël wana Ismaël a combien star na combien de films hein moko banda toyeba Ismaël ayebani le monde entier même à ta deuxième film en totalité total wana ozo point bachukuri ava bakoma na ba large belé wana je crois ya ipende te basali ba film belé mais déjà na ba début na bango bana ba kina bana mike mais ba de ya ba boss Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Na yebi boko tuna na lamba kabianini bazoruba na yebi kuramba te eloko na zolamba bino buye bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV. Na Sheraton TV, vous mouna makambo bien, vous yuka ba comédie kitoko, ba théâtre bien, ba gag ya bien. Sheraton TV, vous landa émotion ya binu pa vous mouna falon. Moi c'est kitoko ba rubi moi nankoi, autika nankoi. Émotion ya kitoko, vous mouna bisu ba article na binu, o ya Congo, o bolingaka, tout sur na binu. Lukwa ngande na suyu na binu boy. Baseri mososo koyeba yana samba ya Android azokota internet azorukanini azorukami Sheraton TV bo s'abonner massivement babito s'abonner biso nyonso ya bongo mishuko zo manipaka na kata Sheraton TV bo s'abonner na kata Sheraton TV na manipaka ya sibino au moins makamba bien sans parler c'est pour s'abonner sika ba comment abonner cliquer au moins on s'abonne comme j'aime ou j'aime na bimi na bino Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Shiraton TV, abonnez-vous. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir à nos très chers internautes, vous qui nous suivez de partout, hein, na chaîne Nabino Shiraton na émission Nabino, hein, na oyangai oyabino, vraiment bino ba oyanga bolinganga mingi, Falon Matondo la fille du maréchal, moi nankoyazan koi quoi, moi nankoyazan koi na bilengi ya Shiraculture, hein, comme vous le voyez, je suis pas seule sur ces plateaux, nazana papa nanga. Falon Matondo na papa na ye donc moi na bankoi lelo a solo la nankoi donc boyo kasiko lelo ndi lelo boyo kama solo azamba eza ndenge nini banaka wapi ekende wapi vraiment bonjour papa Ladi. Ouais bonjour Falon Matondo donc moi na biso to kolisi bana donc oyo penta moi na ya mon grand frère de maréchal donc on a obenga ekutu grand frère te papa nanga donc yo oza donc ça dit na minute yo so la nanga grand frère na yo pour wana za papa na biso le maréchal père son âme nzambe
avant ça toujours molimo na ye na kimia esika ezali parce que basali mingi vraiment pour na mboka na biso RDC lelo pe oyo bango bayeba ikosala bien esali pe ke ilakisa biso nzela donc baza penza ba image oyo ya théâtre ya mboka oyo le fait maréchal sans souci Mokili Ngonga donc c'est ça. Voilà Bijou Tawaba Alinga Kaboye, un phénomène l'a dit et Sobé papa phénomène. Moi je l'appelle toujours papa l'a dit, hein, papa l'a dit. Vraiment les loto lobela évolution il y a théâtre et utiwapi et kewapi mais avant tout ça papa phénomène. Et ça n'a pas misusu oh ba botamaki peut-être ba 98 2000 ans 2005 2006 voire même ba oyo yangai o ngalelo na boti ba oyebi yo ba o ngana zaki mukie na yebi yo na koli bana na ngalelo ba komi koyeba yo mais bana wana na ba komi na ba 20 ans lelo ba yeba kité ba sepelaka na phénomène mais biographie ya phénomène ba yebi yango te papa na biso ba yokaki yango ba yana biso ba yokaki yango mais bana ba sepela no lelo wana bana besoin ba yeba obandaki wapi. Vraiment merci Fallon autour mutu nango kitoko parce que batebele batu nango ba yeba ko encadrer ngote et comme appelle le biso parce que na émission nyo surtout to pesa ba biographie na biso mais na ndenga yo otuna ningango donc il faut na lobango ka pona eko yeba ke yana bana obino boboti ba pe na besoin parce que moni to travailler trop to umeli bana nzo biso ebite biso to ebika ke ba fan na biso eza bino bana na biso mais nzoka bana na bino to benga bakoko na biso pe bakuti biso to saka na scène bana wana pe bakomo linga biso donc ça dit baza na intérêt wana ba ba pe biographie na biso parce que bazo comprendre des gens artistes l'a dit Sobé na monde de la comédie na comédie eza déjà na botami nango parce que biso ndo tolobaka eza inné et puis ina eza ko apprendre ina eza na ba branche belé ina msusu ozomona eza penda ke ndenge tolobaka kuna na université parce que biso eza ki Institut National des Artistes mais siko lelo comme université on se comprend donc ina wana oyo biso tozoloba eza ya apprentissage ya ko apprendre école de formation mais biso tozui ba grâce moko na bisika to bandeli tellement eza inné mais tozui sikoyo canalisation donc ça dit tozui encadrement c'est pour cela toza na notion toza na matière toza na norme on comprend artistique sikoyo tant peut tozo kutana na ba doyen ba mikolo bozo partager l'expérience bozo travailler donc ça dit nous surtout on a besoin de continuer à apprendre donc ça dit eza continuité toujours ya ina donc ina eza likabo o ngana nango na botami nango donc ça dit nzambe toloba ngo bien to meka ko expliquer ngo bien toza na likabo donc ça dit likabo eza lokola don on comprend toza na don na talent on comprend donc il y a don na talent sikoyo don eza lokola likabo talent eza lokola net ndenge nazoba ina ko apprendre apprentissage wana surtout nde to kolisa talent donc ça dit tozo ambeli don likabo ebunga te yango to bakisela ngo ba talent donc ça dit au botami nango mais au apprendre donc biso to ba artiste oyo to botami nango et puis matière côté belé na sens wana na kansa et chiki mo bimande expliquer. Voilà, merci beaucoup. Hein? Voilà, merci beaucoup. Vous comprenez l'artiste. Vraiment, n'engo koloba eza don. Vraiment eza don parce que tout le monde a ango. Ata o force à noter. O force à noter. Ata na li solo normal na vie quotidienne boé. O sentir que lo comment eza na ya art. Donc ozo vivre na kata art, ozo vivre art na kolata na yo ozaka artiste. Donc ils ont mon a déjà na nuance parce qu'ils en ont don et puis na ningo lobby na apprentissage mais tout le monde a siko le toujours déplorer mingi ba leki to bana obaye na sima na bino lelo c'est comme si bazana badon wana certes bazana badon mais ina wana formation wana
on dirait ezozwama bien te parce que naomona ba antivaleur ezokota mingi na kati ya monde. Bon, dans ce cas, ngana koloba muto alingi pe yo lobi eza badon balana dona, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de parvenus dans le monde artistique. Ils ont parvenus parce que toi na mboka moko batu balandaka mwa muke rythme. Donc lelo oyebi mboka na biso soki nga la die sobe na komo teka nanga malala na malala wana na tongi nanga ta msusu ma pale nanga omona mikolo ba batu ba komo teka malala. Mais est-ce que malala eza nde balobaka eza donc baba onini kikita soki kisina so nini eza elo moko boye voilà. Donc eza bino on comprend batu misusu na bekolo nde tolobaka baza na likabomo boye ya famille mobimba. Donc bango so batekaka neti biso na koloba ba mère na biso tu babando teka tanga oui c'est ça le quoi richesse. On comprend côté ka ba tanga oui ba makasu ba nini ba biloko wana. Donc eza teke pop bazanga ki. Donc pona bango elaki ata ozana mbongo mais faut osalara bakisi wa bokoko. Pour eza le quoi likabo na bango famille même nga na yebi osalango. Même bana na nga ba yebi osalango. Donc eza le quoi eloko na biso famille. On comprend côté ka batanga oui si ko sala banzete ba nini ya bokoko wana. Eza biso ya famille. Mama nanga ateka yango ba mama kulutu nanga bateka yango. Donc ça dit eza pena na famille na biso ya pena batumsuti le bateka yango. Aza bien mais donc eza le quoi neto loba. Mais mutumsusu parce que Fallon azo présenter mission na kitoko. Fallon yamba ba artiste ya minene. Mais ya bateka Fallon eza ya famille parce que papa na ya kinani na kati ya mboka oyo. Donc ça dit Fallon déjà aza kombo ya yete po aye kombo mais kombo eza déjà ya bango ya famille kati ya Fallon wana ozomona déjà que noko na ye ahaki nani ozomopana noko na yo donc c'est-à-dire nazolo ba grand frère ya mère na donc fait madilu système donc ozomopana côté père na yo star ba noko no ba star ba vieux pacheli bazab de bato ba kombo lelo Fallon sera comme kombo mutu msupe ko kamsa ah Fallon wana ndeni mazo bateke kombo eza makam na bango eza le quoi net ndé tozolo ba parvenir baza trop parce que amonika boy mais tant oui na trop na insistance pe enta isimbi pe mboko ya ndengwa batala teke mutu tout ça trop pour mutu mo ko le kana télévision na 7h adika ah mama na kufi baté susu na 8h ah mama na kufi baté na 12h ah mama na kufi baté na 14h ah mama na kufi baté na 15h ah do balakisaka mutu mo ba ah mama na kufi mais lobi ve akomi na succès bato bakomo landai bakomo benga pe ba place mo yo ganga ah mama na kufi mais so tali container kati ah mama na kufi là ici ozo comprendre donc trop de télévision kaka trop de surtout bato baye bake bana bango eloko te bani ko forcer trop puis bazwa temps penda bazanga pe carburant te pona okebe mission donc baza trop télévision mais ce que eza mabe mingi parce que le loko yebana baye ba futi o caché na ba pesi OK wenga na lingaka ba kiti o na batela ba ro ba hotela yo na lingi na oleka na tapis rouge bateli yo mais yeba ezaka na tamu ba biso ke maintenant ce que oleka na scène la kisa biso eloko nini yo yebi na minute wana ndo mona ka bato bakomi akomi ko improviser yo ya ki spectacle okomo benga bato bato na salle bina bo esala bo non ba yebisa yo danser te ba yebisa ki oza comédie sala comédie ozo comprendre mutu msusu omona ye na boye aza comédien mais so ba benga na spectacle akomo bina oh te ça la comédie bien que danse tout ça ils ont accompagné mais ça là humoriste ça là humour vous comprendre maintenant tozo benga bango ba apprendre ba lingi na bango ti bon ba ça na bango ba succès na bango mais pourtant ba succès oh ya ça eloko na kati et aloko neti ozui tono moko boye so bois ki ango ko lelang bum maintenant bo fungola tono vide on se comprend
Voilà, hein, ne baloba toujours que y a malamu tozo ya mabeto tika. Vraiment, ceux qui osent sage te na ba propos ya papa phénomène, vraiment osent perdu, mais ceux qui osent sage osent peiner le roi qui toko le quoi malamu. Donc comme pour dire succès, ça n'a un problème te yebana nunde. Donc yebana nunde, ça l'a bien formé yeba musala no pi yeba nini nde salama pona yo. Mais falon, batuloko abiso. Batuloko ya ba biso boy tozala boni. Tozala ebele. Ba série au biso toye ko bima na télévision. Benda film banda ko luka ba artiste o nyonso tout. Ba banda banzela moko na phénomène sobe na ba série na biso wana tant to bimi na ba télévision. Pour wana to ya série à télévision. Mais nga na banda théâtre avant na ba 8 ans déjà à commencement à théâtre parce que na bandi théâtre petit. Et puis théâtre ka te kande to luba ka to ba ça na ba école. A pas ko uta na ba école mais na formation. On se comprend. Nga na yoko bima kutu na luba ngona retard mais bato bele ba yebinga kala. Bato beba ebinga kala ba série na bimi na télévision et pas ya fait mettre pas imangwa na nouvelle wenge bandi ba série wana na bimi de na télévision ba masse belé banda otala biso na écran mais ezate que na banda théâtre na banda na mukubi théâtre na Saint-Adrien na ngaba avant mais na yoko bima na théâtre na télévision mais na yika toujours petit donc ça dit théâtre ezapena ami d'enfance donc ça dit ami o to kolina yi on se comprend donc na théâtre to ko discuter bien ngana côté les mêlés pas côté mais ngana ba faire musu de qualité vous comprenez mais falon nazo bisayo ba père bon ba fait maréchal baza ba papa na biso o ba pesi biso goût o ba tracer nzela biso zui bilengi pona bango et puis ba biloko bango ba ina ngona théâtre ndeza comédie eza loko net ke mungwa na kati ya bilei ko za bokola mamino soso ya loko ka théâtre mais bo tsasko mungwa te so bo ka goût. Bon, comédie, c'est ce que le quoi net, loko et on peut ça soyer lengi. Donc comédie, bah vient na bino mbabandi ango, bah fait maréchal, biso tolandi loko na bango. Mais les lo oh bah tu ba est-ce que bah ça la bilembo ya bavie, bah ça loko lo bavie. Mutu parle c'est que ça batu, faut ya lo baba incenditaire, donc ça dit bah famille bah ni tout ça biso regrettera nango. Tu regrettera nango, mukilipe beti maboko sepeli. Mais il y a des fois to les la na kata mitem. Voilà, likamongo yango yo, hein, bijou tawa ba vraiment bilenga boka na sira culture yango yo oyekoyeba nini salama pona ngani nde fona sala parce que mutu déjà zolo bakete pona na zo succès fona na bimisa ba insanité vraiment na invité na ba succès oyo ba papa na biso ba o sala particulièrement phénomène la die sobe oyebi na bisa le lo falon ezana comédie oya ba insanité ezalaka mais ezana bamboka na bisuti. Parce que il y a na comédie mususu il y a na place mo batu bakenda ka ndengwana pona ka ba comédie ya bongo il y a na ba place nango mais c'est pas que chez nous pona ko propager ngo na ba nini nyonso tout et puis na ba tout ça non c'est pas ça il y a na ba comédie wana ezalaka mais il faut totala na ba place nini oyo biso tozoboa kango na ba plateforme nini et puis na ba milieu nini na ba endroit nini na ba na ba qualité il y a ba rani c'est ça. Voilà, vraiment musala il faut ka koyeba ngone baba kaka non musala il faut et ça la mapé pour na yo ne ba phénomène la die so ba lobby bango ba na dan et le qu'on a mato découvrir on lelo ya ko sala ba kisi ya bokoko donc c'est vraiment intéressant pour voir que non mutu na mutu zakana elo ko ne mo boenzamba salela ye nango ba lobaka poto eza cimetière ba artiste ba artiste belé mingi pe bozaka zaka na bango lelo bakenda poto to kaka su kombote mususu otala na chaîne mo boale ki moi 2 fois 3 fois na pièce mo ya muninga mo akenda ki poto sika meka ki ko continuer à kokite mais na kotala yo lelo yo okoma kokende okoma kozonga elo ni sala ke yo pokufa kuna te na cimetière non pona problème wana nde balobaka poto eza cimetière ba artiste. En tout cas, na mon ango les afos. Pour tous les cimetières artistes, artiste assis là. Artiste c'est pas le mot artiste. Artiste a koufa toujours artiste. Mais peut-être boulot et kitaka. On se comprend. Boulot et kitaka. Mais oyo azali artiste en esprit naïe. Et le quoi net joueur soit zobeta te mkolwana na club te. Moi ba le kitaka soka kei na club azu club mkolwana beta au mona ke azongeli na ye les a lokola artiste mais sur le logo ça la ke boulot kitaka eza lokola net ke moi vidéo wana visibilité eza penda souté
ozo comprendre. Et puis deux kuna na poto et le quoi net biso ate awa ezali bosata mususu répétition mardi bokindaga mercredi boké tournage mais ce qu'on a poto kuna ce qui OK faut kota na rythme ya kuna faut zara na kayu pour répondre na ba ndenge ya poto bon maintenant tango okende trop kayu ozana timing te ya okende ba répétition tango okende ba répétition te ndesi ko sala ke boulot ekiti tant aux autres tout le temps na scène nde boulot mais pourtant awa to ba programme so ko calé lelo awa na ki na répétition yo kuta biso na répétition donc depuis ce qui 9h to za on a 15h to bosser to 8 ans mais na poto est difficile pour quand ça batu peut-être 5 heures du temps mon boui bo sala ka iluku moko autant mususu projet na ngoyi banti biso to répétera même tournage ya te mais bo répéter vous comprenez quand peut être mais bo répéter kaka. Mais na poto ava bokanga mabongo bo répéter fallait zala déjà que producteur mo aza na makambo o bobengani bokutani papa bobongisi bokena tournage mbala moko azo on prend ba réalité ce ko ezali ndesko batu ba comprendre raté eza vraiment cimetière te eza ndeka ka boulot ekitaka et puis na minute wana oza vide mais so oza artiste na kati na yo pe na esprit so ezali lokona bon on appelle ça exemple le quoi ba mystère c'est tout est-ce que c'est tout là là ozo on prend Papa Mangobo, sali tembele, a une sainte, mais à livre spectacle menene na Congo. On comprend. Donc c'est ça, artiste ça c'est là. Voilà, j'espère que Boyoki, Penza Boyoki, artiste assis la raté. On se défend, qu'on explique à moi bien. Artiste assis la raté. Donc, quand on a rappelé que non, l'artiste ne meurt jamais. Donc, si on tout boye na bon monto na poso artiste a koufi mais a koufité na ba œuvre na bon so oaza vivant. Donc espoir ezana nous. Lelo pena toujours éclaircissement na réponse il y a bien na likambo. Maintenant papa phénomène libanga na kati ya théâtre na biso ya cinéma congolais. Au monde a raté que et comme ça ba artiste bimisa ba artiste comédien ya Congo particulièrement loko la ba mendiant parce que les autres artistes mo ko yeto benye ah pour nini mabanga belé bote wana netolela au moins que loko moi qui mendiant mon nakati bon pour mes alliés ils ont d'abord toi sur un problème il y a cause qui congolais ka aux qui congolais moi quand même fallait na yeba valeur na yo falon les longo za boy aux autres travailler tam sur na chaîne aux alliés. Mais tant que travailler que Lukanga, fallait quand même chaîne na yo, ba pesa yo frais moko ya fonctionnement, il y a démarche pour na Luka président isobe, ou ya tina ba répétition, ou aussi ça, faut foutre un caméraman transport, yo moko faut comment la minute au tiki li fante na palais. Donc ça dit tant aux ongi, fallait à la peine que au outil boulot. Ata ba refout à la fin du mois, mais aux aki na mbongo moko boyo bi ya fonctionnement. Mais peut-être ba web ça yo kendo Luka artiste, ça là na émission. Mais peut-être chaîne PP sur rien. Mozo bundakaka pour esa nini ozo ba vie pour karaboui na boui. Ozo on point ba réalité mso ezaka question qui congolais. Mutani ko comprendre mutute mutani ngata mutu na place na été. Et c'est qu'il faut bosser yo moko bunda yo moko. Mais bato lokola biso ba artiste fallait tous en la main scène, fallait même kutu ba ministère na biso ba association na biso ba société na biso ba droit voisin ba droit d'auteur ba nini tout ça faut ba kotia mutu na condition na place na ye yango ozomona bato bazomona ka etam susu so na bwaki igenzinga mvandu Black Panther Dollar Rouge donc ça dit na bwaki igenzinga mvandu bato ebi keza ye mais pas igenzinga ça là est bien faut na baksa Black Panther na moni Black Panther kokite na bakisi sur Dollar Rouge on se comprend. Pognon sera que et ça la pour être elengi pour être phénomène ndengi tala yango bien qu'elle a profité na tiki pe mbala moko mais c'est quoi technique wana omoni ngana tina bwaki na beti na lisolo na pese na exemple mais batumzu batika penza CG aye on s'en prend na kolo baneti que ngai la die sobe pota msuna tourner na kobenga pe batunanga bako ya pe ba tsenga poa ba futeli neti na kobenga Pichu le millionnaire on s'en prend donc muninga ya igenzinga mvana on s'en prend bako ya basali ke pona mutu na bango donc c'est ça mais oye kozala pena que soki toki na ba mécène
donc toyaki baozwa soin ya boye ministère moko boye neti na bamboka mosusu ba Nigeria ba nini tout ça ndenge ezalaka pena ke ikomi pena cop contre na ba artiste mutu na mutayi pena ke tosala faire parce que théâtre tosala ya pe business mboka ekobi misala ngai na pesi ba œuvre nanga na sali ba film mboka etie ba moyen après mboka eteki donc ça dit eloko ba oteka ngo na mboka na producteur te donc artiste sobe balobi neti peuple congolais nyonso tout asombata vidéo nanga on se comprend neti kotelanga ta $1 na $1 so batu babi ke muto kabelanga ta $10,000 te na kene pas prêtre mobo na keta mususu epa ya Paul Bindu Musambal to kena James Mabiala Playboy Angel to Yves Pambani to Malou Badou batu nanga ba Mikilwana to ba Bob Diantomba na bi bango te mais congolais nyonso tout alobi ka ke na osala na musala nyonso tout sobe asala la biso pona Congo na sali vidéo mo ba te kango mutu na mutu akota ta $1 eza combien na franc congolais 2000 francs congolais nyonso tout babi ba reconnaître ka esobe na nyonso tout asali $1 na congolais nyonso tout toza na combien de millions d'habitants na komi millionnaire mbala moko na 2000 francs on s'en comprend na komi millionnaire donc ça dit na okufa sous pauvreté na bana na ngai ba ko profiter ba ko vivre donc na 2000 francs au congolais nyonso to akanisi sobi maintenant sikoyo 2000 francs yeba déjà que na 2000 francs ka ba bika ke pona et puis 2000 francs ba kabelinga te ba sommi par exemple ka image nanga vidéo nanga donc c'est un symbole bazui yeba sikoyo que gouvernement na biso ba ko récupérer mbongo na ye yepe kotisi mbongo na ministère ngape na tikali na mbongo ibele toli mbongo na eloko ye ateki. Voilà, yango donc ezalaka likambo kotia na maboko eza likambo kotia na maboko donc eza lokola kaka kende omona na ndako na bango moko baopesa na bango efufu te osala nini okoma libanda donc yango makambo nyonso eza makambo il faut réveiller ka conscience ya bao baza likolo ya ba hiérarchie bao nyonso baza likolo surtout bao baza la tête ya mboka na makambo ebele parce que on voit topesaka exemple les Nigériens obiso totanga lelo yo ba Maliens et tout bango nyonso babandi na sima na biso bango nyonso babandi na sima na biso batu ba mindele bon même kutu mindele te même na ba Nigériens wana na bamboka o santé artiste asali nanu donc ça dit vidéo moko film moko abimi pe atikali pe star yebisa ngai Mr Oyo nani masa wana oya zaka maele na film wana zaka mtu Ismaël wana Ismaël a combien star na combien de films hein moko banda toyeba Ismaël ayebani le monde entier même à ta deuxième film en totalité total aka wana ozo mpana bachukuri ava bakoma na balare belé wana je crois ya ipende te basali ba film belé mais déjà na ba début na bango bana ba yaki na bana mike mais ba de ya ba boss ozo mpana parce que on a ba film belé batuna ozo mpana donc biso a pena na konso to bito récapituler na nombre ba film et salami aso ba fubi na biso ba mbongo donc na éviter vraiment et donc to comme biso nyoso to comme ba milliardaire parce que atanga moko ndi na za na sali pe ba film na sali ba film tina lembi donc eza bongo na bilenga Shiraton. Maintenant en parlant du ministère ngana yebi ke na makambo ngone ezokende lokola président na biso Félix Tshisekedi donc Fachi Beton aza président na biso ba valeur ba respect belé lokola déjà azo tala ba point par point na yebi ke nzamba sala ngolo asala grâce peut-être ça peut aller
Vous voyez, moi je crois et je sais que ça peut aller et ça va aller. Mais si seulement bakroka Jean Bezate, parce que le lot mona na théâtre congolais entre biso na biso kaka, ba artiste entre les artistes. Ce qu'on a ndeli ba origine ya ba liwa mususu, ya ba malade mususu, ezadi ya ba mitema mabe. Bakroka ya jambe, o wana kena ki akutana kina mokonzi boye, ya to sala boye, wa akutana kina o, to bomena to sala boye. Eza nini? Parce que faut to za biso nyonso place moko. To ba no kima na toto sani. Bon, voilà. Bon, Toro qui manate, toza artiste, ceux qui battent bateau moko mais ma artiste, biso on soto kota bateau moko. Ceux qui babitent au Kenatati n'amboka nini na tato sola, teto sola. Donc on est obligé à kozaka bien, toza la ka bien déjà avant que to beba na polo biba bungsi la biso. Donc toza la bien. Na makambo wana mingi na kokota ngote pona bi mitema batute. Donc, nga tellement naebi que nazala bien na batutu, de na contaka que tout ça bien. Donc voilà. Voilà, tout ça bien. Surtout, mouton azana na combat quand moutoute dans soyo bundisaye au kokano pekate. Lelo yo, rubrique na biso ya ba bon na ba mauvais souvenir to comme une étape wana. Ezana être moko cher. D'abord to bana na famille. La famille, est-ce que ça na être moko cher oyo au père d'ao zarama soko fano bi te soki mutu tel azalaki na ne na komi lelo na ki sobe na phénomène na niveau na komi lelo vraiment na regretter mutu so azalaki peut-être nga conseiller nga boy peut-être na ngena zalabo ba koza ngate vraiment ba koza ngate donc na famille donc mutu nyonso to ine na famille azaki important pour moi o atika biso mais lelo oyo naza orphelin de père et de mère. Donc ça déjà parmi ba être cher donc ça dit baza pena au biso nyonso tout okoka ko supporter te so tozangi bango na mukili et puis na bungisa mwana nanga donc azaki penza sunga mubimba parce que na bano mona kinga kati nae donc na bande ko nyonso tout batika biso bon voilà mais koku fait la tata maman to na oyo moko bimisi na mukili ezaka pas mingi c'est ça. Voilà, à part ça, tu connais na monde ya art, na monde ya art, na famille artistique. Et un artiste nini oh yo regretaka que non to boy na biso tezanzela na biso nyonso ezaka volonté nzambe mais eza maloba mo ebima biso na tango na kati ya pasi pourquoi akenda ki très tôt mutu ni penda oh yo o regreta bon. Vraiment wana penda donc batutu ba ebi déjà tango tuninga question wana na tuna regretaka vraiment na monde na biso batika biso. Donc, na regrettera mingi fait maréchal sans souci, mokili ngonga, mokili mobimba, parce que donc biso za ba idole ya ba vewana, tolanda ba idéologie na bango. Donc na regrettaka vraiment fait mettre pas imangwa ou ndenge wana. Na kanisara regretara mingi fait munduri vantar vevika na regretaka fait mundangandanga na regretara mingi ba vena biso ba mambriko ko bwelbwel na regretaka fait danga komanda danga na regretaka ba masirika Bakadi, na regretaka ba visa pas moi, na regretaka donc ba fait ballet mondial, na regretaka ba presque bango tout vraiment, bango tout ba maman mon pépé, ba maman Monzele, ba papa qui dianfuka, ba donc baza trop presque donc na lo bakaka ba oignon surtout. Batika biso donc baza ebele na kosi ça va comboter. Voilà, baza ebele. On voit déjà que l'artiste a un grand cœur. Quand on dit que non azara bien na batunyonso. Donc il regrette tout le monde parce que tout le monde a été cher na mutema nae. Voilà ba vient na biso Aliosh ki kwanganzala. Donc baza ebele. Vraiment ebele toujours pas si makasi parce que to perdre ebele na monde oyo ya comédie. Voilà Toyebi que tout début a été difficile. Ma dernière question est Zaboé.
parce que biso tout le monde a un phénomène la dit sobe aleki na scène to sepeli to beti maboko mais est-ce qu'il y a eu aussi des moments où au monde a été au bundi pe na monde dango au kokate au lâché il y a eu aussi ces moments et s'il y a eu ce moment ezaki na nani o azaki pembeni na yo o apesa ki o makasi pour se relever. Vraiment merci à trop, merci beaucoup. Moni musala oyo to sali lelo to kutani pe na ba étape moko oyo peut-être ko linga pe ko tiki parce que ngana yebaka ba série na nouvelle oyenge et pas fait mangwa na kataka penza na kataka na vana na palais na leleli ba mère nanga ba mère aleki nanga wana nanu bazali mama aleki nanga Pauline Nzongo na bina zo koka sutekin mais na ki petit na ki pe na ba responsabilité mo vraiment ya makasite wana na mwana moko na bike na nanga ka mikil bando ça langa pe ba programme fo ba ça langa ba démarche ya poto après nata on a kataki na moni pe ba fait mundueri ba vegaou ba kisita ba uto longa nouvelle winge ba komisko ko lukanga ba ide nanga ngana bite ngapena na kati nanga na matana nga poto na ndenga famille lokwa pe mamba poto e bana ozwa temps na comme ka to meka to sala liste boy fondation nga kota ina bango na bulke to meka mais soki ni maram nanga simbi na olekala nga maintenant ndenge pe to okota makambango ezu ezapena bango mtu ba vena nga wana mundueri gaou kisita ba meka isusu ko pesa nga espoir to continuer. Et puis voilà, tu continues à faire que ça la liste boy fondation. Nandenge lelo non. Maintenant on dépend na taki moi stop muke yango na arrêter que moi muke. Voilà donc kaka ya yo eza ya yo. Donc dona yo Congo eza na posa no pe Congo eza kaka na posa na yo. Donc tozaka na posa no makasi personnellement vraiment Fallon Maton dans un rapport parce que je vous signale que le phénomène, papa l'a dit comme je l'appelle, me soutient beaucoup, en tout cas beaucoup. Ma œuvre mignon, son est belé, on a ça là vraiment, il me soutient toujours. Na téléman, il me soutient. Vraiment là, na yibi libanga mon et pas je salue maman Nadine Bola, je te salue. Donc je te dis de gros bisous, grand bonjour. Et ceux qui te requièrent plus rapidement pour citer quelques mabangandera to ba ke kozanga te. Bien que voilà. Déjà anticipé moi. Merci Fallon Maton de Yugara. Donc na yebi que Yves Pamani ozolandanga Ville Pamani grand frère Nabiso et puis Didier Nzongo mokondanga ba Arata Nzongo. Donc na bosani binote mama Odette Nzongo, BBC Nzongo ya Emile Anoko et puis donc banzongo nyoso tout ba Bola Nzongo, ba Leti Nzongo Nabiso. Donc voilà, Gelo Nzongo, Platini Nzongo, Junior Nzongo, Bino surtout famille Nzongo, na bosanité ya Malubadu, hein? Ya Malubadu, ya Maman Maya la Belle, na bosanité James Mabia la Playboy Angeli, ya Wami Miguel, Wami Miguel va na poto solo ban Angeli, donc na bosanité donc yayo yango wana Arijana Mbwila na Balion, José de London, Sida Bilele, Papi Michopo, Willy Mambu, donc Gianni Faye, donc bienvenue tout Keba na Caleb, na bosanité, Ansi Luzolo, Mike la Duchesse, artiste comédien nyo surtout, o bwana Mikiliata, o bwana Bangola, boza awa bo excusenga tamsuk pour citer ba combo, mais na mitema nanga boza, na bosani bongote, vraiment Bob Diantomba, masa nanga ya pembe. Hein? Na bosani soute Jomata Masikini, ya yo yango wana. Donc boza tellement belé ba Jomo Dango ki Kaspey. Donc na bosanité Francine Nitou, Solange Diata, na bosanité ata mutu moko te mutu nanga tout ya mikili. Donc ça peut-être ka pona citer ba combo boleka appelé moi trop. Donc ba Jo Luemba, ba Guy Luemba, donc Gilles Vassimba. Donc boza tellement trop. Donc na pesi bino bambote belé Parapolo ya yo yango wana. Donc mingi ya rolobeza te Letis Madilou. Donc moi na sali kundulu hein.
na sali kundulu ya kombo Laetice Madilu donc boza trop vraiment ba famille na ngana mikili na kobosa na binote bambote na bino yango. Voilà, Bambo Tenabino, vraiment, comme le dit Laetice Madilou, moi j'en profite là pour dire un grand remerciement et un grand salutation à Blaise Bialou Madilou, à Tite Madilou, et Vinciane Madilou, Bijou Tawaba, moi c'est Kenda Sangona, Jonathan Tawaba, quoi. Basi Kenda Sangona, Katia Angola, Talara Bino, Oyanga, quoi, Oyanga. Nous étions là avec le phénomène, l'a dit Esobe, mais une toute dernière question, et Elinga, ce qui est l'eau. Balobi que non, phénomène l'a dit Esobe, tomoni mutu mususu ya kotia, tomoni mutu mususu te mais na ndenge to raisonner na ndenge ozana bolingo mingi ya baninga no ba artiste. Totia yo na ministère, au comme ministre ya art. La culture et art. La culture et art, oui. Ouais, non, le l'enfant. Donc c'est que peut au monde a changement makasi. Changement makasi, ya makasi. Na tina bo monate. Bo rêver pe na changement makasi. Ah, c'est un abunda pas maman kokisama quoi. Na abunda me kokisama voilà. Bilenga moika kana Chiraculture na kata Shiraton hein avec mon boss Moutou moko bien docteur Chirac de salutations à toi. Vraiment bien bonjour à toi, des salutations à toi. J'ai dit un grand merci. Pesa pena ya malum avocat bambote belé, ya malum avocat Foti Kakaye ya moko bien malum avocat et puis Georges Batois donc comme Schengen. Comme c'est Schengen, donc vraiment, na kobo sana ote, Chikose Nzongo, ndegoranga moi na poto moi na France, Chikose Nzongo, donc na pesi famille Nzongo nyo surtout bango tout bambote peu, donc yango wana. Voilà, un grand merci à toute la famille Nzongo, de ma part aussi. Vraiment, un grand bonjour et des salutations à vous, des big salutations. Nous sommes là à la fin de notre émission Chiraculture avec la fille du maréchal, mon Ankoy, comme je le dis toujours. Au revoir et à la prochaine.